Nzambe malamu oyo esali ebenga ye na bonzambe eza ngonga wana ya katoliko ntango ebandaka kobeta nga na baage ya 4 ans anke ebandaki koderange nga ezosanga neti besomni kolamusa nga na ombre wana ba 5 heures nga deja nazalaki kolela bamemaka nga na église catholique c'est pas une église, une nation, ce n'est pas une église, c'est une nation. Ils ont dominé le monde, ils ont travaillé pour Satan. Il y a un évangile, il y a l'okuta, il y a soloté. Alors, na bandaki déjà remarqué biloko nga na websona ke naza mwana moko na tangi na ngai classe mingi mais classe yango elingai nga te poso na ke na classe na kenda tongo ngam na bongisela bana classe monsieur messiaye bana nde tokuta na zora l'échec nazara maele te na comprendre te donc j'étais flou ozo sa tout tanga na linga classe mingi mokwaya mais flou kaka azoloba badela cherchez-moi les couleurs noires cherchez-moi les couleurs noires. Papa, noir yo lati, na ndona biso na sima caméra. Et qui encore le nom? Ndona biso na sima caméra. Hervé. Hervé na couleur bakokani. Bakokani te. Siko tala couleur Hervé ja couleur. Lobate, loba yo mon quoi. Ah, voilà. Siko ayaka ko révolter race noire et ayaka ko révolter la race chocolat. Parce que vous êtes chocolat. Nous sommes chocolat. Non, race noire. Nous ne sommes pas des races noires. Mundela ngoya ne loko na pas intimidé biso to za compléter. Mon ya mon ba benga biso ba singe. Soki ya loba to za ba race noire. Ayango ataka maison blanche. Pourquoi? Et ils croyaient qu'ils sont des blancs. Ils ne sont pas des blancs, papa. Ils sont des jaunes comme toi. Qui bizarre, tant na kotaka ndenge za na salle d'op ba infirmier ba zozela. Tata na batami na coin ya couloir, ya entrée à porte. Azaï maboko boye. Aza invoqué bandambe na bango. L'église catholique. Bandambe bango nga yoka na mato établissement na. Donc pour na RDC na Lobaboui, président na biso, excellence papa Félix Tshisekedi na saluer les bisika zaili andambe so andambe. Nous avons vraiment mon pona mi preuve yango yo. Nazo encourager pour na batembe ya bato baloba pona ote. J'ai l'information du ciel. Na ba révélation na ba preuve. Na pourcentage ozo na lola. Naza nango pona prouver bato batembe mbebani que yo zwa ya nzambe preuve Vital Kamerhe comme premier ministre comme premier ministre ya mboko bisika oyo bénédiction koya guerre kosila guerre ozosi ande na époque na ye ya Vital Kamerhe troisième gouvernement ezokoteza ya nzambe akokweya papa akokweya. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Fada, thank you Fada, chers amis fidèles, Madame Dunion sont toujours vos Kalibakou ya Kwanda Biso na Katia chaîne Abino et les Nazariens TV na cadre émission Abino Table Sainte où est présenté par votre MD serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci l'équipe Mobimba, il y a les Nazariens, je dis un grand merci à la servante dédiée Mama Tiffany Mokwa pour la confiance au PC. Je dis un grand merci à Hervois Assi ma caméra, pourquoi pas équipe Mobimba les Nazariens TV na PC vraiment merci et béni. Lelo l'émission Abino Table Sainte, l'émission Abino témoignage, Nazana Moko il y a un prophète Yamboka Biso. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne Les Nazariens TV. Aza vraiment prophète, comme le prophète Miché, Trouyo Kaye, Aza na ba révélation moro
azana ba révélation ya makasi azana ba message moko ya makasi oyo pour le peuple de Dieu panza na ba diaspora nyonso panza na ba tutu o balanda la chaîne émission les Nazariens TV la servante de Dieu Maman Fanny Mokwa ma patronne la meilleure sana benga mingi la princesse de l'Éternel aroyo boyo kae mocha vraiment magnifique na bino vous avez une émission très spéciale très capitale au redifier bana nzambe le prophète Michel Azana avant d'abord présenter bino l'homme de Dieu le prophète Michel non c'est na régie atina biso cantique oyo édifié bana nzambe ça la bana nzambe lokumu sako mokonzi il y a la servante de Dieu Maman Fanny Mokwa et puis on se retrouve après cette chanson. Pardon. Assis sur son trône. Oh ya Bison Tambe. Assis sur son trône. Bandi ça y est, on y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Voilà, un salut plaisir, on a Philomène Moukoya Motema, Bivens de mots, pourquoi pas à celui qu'on appelle 3 fois boss, Jack Pro depuis France, le sac comme on dit, et salut pour un plaisir. On sait qu'on a Hervé Oza, c'est ma caméra, à fond la caméra, on a présenté les prophètes Miché. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour, journaliste Moukoya. Ça donne des nini. Très bien, par la grâce de Dieu, toujours vivre. Amen, qui m'est révélé. Ok, prophète Miché, moi gentil par rapport à ton union sur Bazui, les Bakou ya Kolandayo, vu qu'ils ont toute la première fois les chaîne la mission de Nazariens TV, moi gentil par rapport à mes téléspectateurs Molando. Bon, moi gentil, d'abord na pesi Nzambe merci, na pesi pe chaîne Mobimba Biso les Nazariens TV merci, pe Mama Yemoko Mokwaya merci, na yo mon journaliste là, de on a biso za si ma caméra na pe bande konyonso o baza vraiment bien assis pour na Rolanda Biso koyoka vraiment ba révélation il y a tant oyo pour toza déjà bien avant, bien aimé, toza déjà to côté déjà na temps de la fin et le temps de la fin c'est qu'il faut muto à bengama na prophétie wana pour éclairer la nation ou le monde entier pour surtout Israël à Ozelabisso Congo, États-Unis Ozelabisso et
ba nation nyon ces la biso donc na sengi vraiment bana nzambe baza na kimia baza la vraiment posé babange le côté auto zela ezapena guerre mondiale té désolé kana Ukraine na Russie mais au biso to zela lelo biso bana nzambe bana ya révélation père promesse to zela la deuxième guerre mondiale et non la guerre mondiale. La deuxième réveil mondial, s'il vous plaît, et non la guerre mondiale. Voilà, la paix de Dieu, ça c'est. Et dans toutes les maisons là, ils se retrouvent. Que Dieu les bénisse. Ok, merci vraiment, prophète Michel. Prophète Michel, tu as une histoire na yo. Histoire na yo voilà que ça mission na bossa nelo mon vu que ça émission chrétien on peut pas commencer cette émission veuillez m'excuser vu que vous êtes toujours dans le sambo moi prière moi il y a quelques secondes par rapport à téléspectateurs parce que la Bible nous dit toute chose il faut commencer il faut prier au tika mamuno so ça na maboko ya nzambe prière moi il y a minute moi quelques secondes pour tout bande émission la biso tata na biso za likolo prière yesu moko la tsai biso olobaki na biso to lobete tata na biso za na likolo bokondi na yo ya likolo eya esamela biso lokolo esamelaka kuna na lola pote mabele oyo mokili oyo eza ya tata o aza likolo yende Yesu Masia yango na eko pambola lisu moma oyo na eko kono roi baroi yo mettre temps per circonstance so sa biso lelo grâce to monana na tango oyo obongisa po ete tobima na Congo pe na monde entier afin que peuple na yo o azwami na captivité na prison tango molai azala restaurer azala rétablir pe ajuir na ba promesse oyo la kaka na Israël pe ezwa biso grâce biso ba nation afin que gloire wana ezonge pa na yo na béni moment oyo yondo lobaka malamu grand maître docteur ya ba docteur Jésus-Christ de Nazareth nanguya molimo no monsantu salete toloba malamu de ta part émission yo banda malamu po yoza alpha oza omega Emmanuel et Omega du début au milieu à la fin to pamboli mission na biso gloire nous saison et pas ya tata honneur élévation et pas Jésus-Christ de Nazareth posa mo kondipe mo bichi na biso na récite émission peine élévation mission na ba umbo na yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth je suis prié avec action de grâce amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu. Tony Toyeba d'abord qui est le prophète Michel. Prophète Michel Zanani. Comment est le prophète Michel Zanani? Histoire, témoignage, Javina, Avoyamba Yesu, Tipo Yamba Yesu. Amen. Merci, journaliste Moukoya. Pasteur Michael Yazokata, journaliste, vous comprenez, Yazokata, n'a pas na Michel. Pour Michel parler de la vérité. Et aussi, moi aussi, j'aime la vérité. Si je suis ici, on est ensemble aujourd'hui, c'est pour la vérité. Alors, combo pasteur, mais combo à moi, nabino, moninga, nabino, ndeko, nabino, eza, pasteur Michael Bafiba. Abotama il n'est pasteur, mais aponama, na destin Nzambe, a déjà consacré, ou talibou moi maman, dès son enfance, avant même abotama lokola Moussali Nzambe. Et tango, Michael akoli azalaki mingi mwana akolaki na église catholique ayambaki pe Yesu na église catholique mais azwaki baptisme ya liboso na église catholique ozalaki pe na baptisme ya malamu te etango Michael akoli azamona mwa linga ndambe malamu o esali ebenga ye na bonzambe za ngonga wana ya katoliko tango bandaka kobeta nga na ba âge ya 4 ans anke bandaki ko déranger nga ezosanga net Nicolas Msanga et na ombre on a ba 5 heures nga déjà na ki kolela ba me manga l'église alors maman ya catholique maman ko ya mais non mais bizana mulili ero ezaka era banate yo zela sur moi ba 7 heures 8 heures ya baneza ba mema donc na la vraiment kolela na la vraiment na zel makas ko banda bo mwana nga po na botama ebongo mais s'il y a bien journaliste mukwa na oyebiso ezalaka ke ba lobaka na nga déjà maman papa babanda oyebisanga mukolo yo botamaki ezaki fete et rassembla ki famille papa na maman babenga bango te
tant on a ma maternité ezalaki lokola mokolo Yesu abota makinde babanda le bana et na troisième parcelle bavazi na biso na bandalungwa na mona banda nde bolo banda c'est Paris na kolia na botami a eza côté maternel kuna to kolia za côté paternel pas là-bas la venef si tibango ba bisengo kuna alors na koli wana bandeko nyonso banda ba ebi na ndenge nguya molimo centre lati biso poto banda msalo alors esalaki ke ngai kokola balobaki ba oyo alotaka tango na obi hôpital na troisième parcelle maman moko na habité peut-être ba vas-y na biso troisième parcelle je laisse salib ici bazali famille maman papa Maindu na maman Maindu alors mutu moko ya bango ya famille maman legi na bango alotaka le jour nga na obi hôpital aloti bipa na biso mwinde zongenga likolo na mapata makasi bazo bise na ndoto babio moni mwana abotami na mokondi munene abikisa mokili akote ya malamu ya Yesu Masia nangu ya pe na solo alors tant na komokola maman wana ezali toujours ça monga yo za monsa ndambe pi tant na bandi pe na ministère abandolo bananga na ebaka nanga kwa komana kimbanté so yo tabande one na ebaka nanga ke yo okoma mosala ndambe lelo tant na monako esaka nga esengo mais tant nga na botami papa na mama bapianga kombo ya Romain batu mingi baebinga Romain fiba fum alors tango na koli na koti catholique titi na ndenge salike na yamba na zo baptême na yamba este na zo baptême na ya catholique wa mai ya ndambo alors salike muninga mokonde Jean-Marie Jean-Makola ile na saluele yem to sko bal 90 ce 90 debu ayo sanga tozo sambela déjà mukwaya abina ngame yo est-ce que oyamba Yesu ngabe malgré sambela comment Moussa na mesko yamba Yesu wana déjà na bimi catholique na ye na ba réveil ba l'an 83 le salaire bima na catholique et le salaire na bima catholique ezalika avant moni va ya réveil tango bandi réveil wana tango banda ba 80 wana et memi biso importé biso to ye na réveil titi na chité na ye kozonga sur na catholique que tant que dans réveil tant beau prier tant camarade tuni tant camarade nga tuninga nga bien train na mba Yesu abina nga te Yesu po yamba ye il faut confesser ye lokola mokondi pe mobichi na donc il m'avait éclairé ya ko yebisanga ke soko yamba na Yesu tozamo na ndambe te tozwa lobi côté donc il faut yamba Yesu ko ndima ko koma lokola ye okufa na ye osekwa na ye par là pe il faut baptême mususu ya sika alors ngana tunesiko ba yamba Yesu nene abi il faut confesser Romains chapitre 9 Romains 9 verset 10 je crois il faut confesser wana mon nde sa kipe atangeli ngango atenga na ndimi ayambisi nga Yesu na confesser Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur nde par là na yayo yamba Yesu tape mon atigala nango et comment est-ce que likamba baptême batanga vrai baptême ko na zwaka kuna catholique ezaya yango te baye côté anga baptême ya kosekwa na Yesu kokufa na ye j'avais accepté nga bi oui au examen na sol donc j'ai commencé à être éclairé nde tango ba baptisé nga c'est lui qui m'a baptisé c'était mon père aussi aza parmi à batata na côté baptême pasteur Jérémie là où il est je le salue chez Lengue na pamboli epé na pesi mbote yemtu abatisa ki biso na église à maman Salomé na banda na bamboma alors toujours baptême nde wana comment est-ce qu'on a comment qui confirmer vraiment Moussa Ndambe vers l'an 97 papa Kabila azo kokota Laurent nga na zui Désiré Kabila nga na zui siko baptême leki na ba 90 voilà na sera Mobutu siko tant papa de Laurent komokota va wana ya nini mupepe wana ya réveil ko zongela nga nguya na molimo musantu alati ngai nde komi na baveye na lupa na biso moi nde komo yaka sunganga na baveye ndo aveye wana nga banda osala sunga kanga to banda ina ye kaka ke na lembi yaka pena sunganga babuto sambela e osala ke ndanda banda mona ona sima nango na senango ministère
ministère nanga oyo naza nango lelo Emmanuel des champions du Congo et du monde entier. Mission il y a restauration, mais réconcilier pour restaurer le monde. Ok, na kati on lobate na Hollande très bien que vaki na revêti aux batem moi biso biso que na bandelo zonga ki suna catholique ni ça na ki zonga na catholique. Ezaika bashita mouvement ndenge zaka moko ozo se retrouver na noté oyoka iboya ba van nazaka ki emporter na vaba na zone catholique. Mais tant on a écouté la pena éclairer les sources. J'étais sorti pour du bon et kino lelo depuis ba 90 wana ndenge lelo na sala. Différence ni au monarchie entre catholique na van ya réveil. Différence ni monarchie ton kineki ton za na catholique ton comment na réveil ton so zonga ki ton so kineki sur réveil. En tout cas ba différence c'est za ki ebele catholique wana bayaki besoin d'avoir grâce. Il y a peut-être kokotisa évangile, comme la biso sans malamu, mais na tierté na ngote, na mobimbate, na lokuta. Baza na lokuta makasi kuna. Église catholique. Baza na bata lokuta do bazo travailler pour na Satan. Ba ya évangile il y a lokuta, il y a soloté. Alors, na bandaki déjà remarqué biloko wana. Nga na webso na ke naza mwana moko na tangi na ngai classe mingi. Mais classe yango linga ngate. Poso na ke na classe na ke na tongo ngam na bongisela bana classe monsieur messiaye bana nde tokuta na zora l'échec. Nazara maele te na comprendre te donc j'étais flou. Ozo sa tout tanga na linga classe mingi mokwaya. Mais flou kaka ozo comprendre te tindamba komo lobelanga ke yo na benga yo na mamba classe te. Moni yo classe na yo ngam na tension. Na na mission nene na monde yo. On a fait ça classe ya yo ngam na tension na pesio bible ka oyo. Basa ndambe nyonso journaliste mon frère babanda lo bananga ndamba pia bible frère moni ndamba pia bible yo bible kaka na kota iso classe 0 papa na bundi ne nyonso zoba na classe baningo totangi bayebi ninga nanga za man lelo je sali là il est mwamba dems ayebi bazé belé bayebi nga na zaki mayele te zoba et na kizoba wana ba zéro na matoyi c'est message donc tango bazo tu na question nga na batama na bika oyo kwela ngai ata na batami mona ba fi ba Michael debu tant na tema boya na komi ekeko wana ba bemba nini ya si ba to ainsi na zwango na matoyi na bo c'est moins interrobo atio na matoyi ya mine na misa minini ngai za kibongo na yaka vana kombele libango papa na se bongise libango na se libango mise en place c'est comme itango bakabola eloko ngo ngamu tunazoka zero dans un net merci ba pesa na mbwa voilà nde moni ndambe wana bolingo yango mona zopisa bazoba lelo bobanga na note moi bazoba lelo nde ndamba zwaka bango ndamba tikala kozwa bato mayele te banda mokili eza mokili azwa nde bazoba babiso bawe tala lelo rouleau ya bible bible otanga ngo zote français to ya lingala ya lingala français na papa na pandango na pandango na surtout j'aime vraiment français nanga ya français papa molimo mon santo professeur, un bon professeur par excellence. Molimo Monsanto. C'est un grâce, hein. Le niveau est chico sur Nani. Ah bah premier CO. Tomeki kandenge za tata na mama te ozamona mbali il faut yeko la tame bakie ko tsanga mécanique na kitambo to sombi brevet to komata na moi 4e bapio pe brevet mais banda to kenda papa ata montero nde basikola ngo na ibinangati mon na ibinangati. Mais les lots pendant ce que la ta Bible, ta moi passage mon roi yaka to solo là pendant oser la bango na oser la bango na lancé déjà défi yaka philosophe théologie nani ba docteur de la loi boya na oser bino na Bible on a lancé un défi na ki azanga na nzambe na mboko ki ya lobela attendre de la fin il y a la révélation il y a la foi aya aya nazela ba si na français papa lingala kuna na français wana article point la point oh mais lelo na oyebisa yo naza na livre on a si na commis sur le parlement nde bazanga na parlement wana il faut bazwa leçon na correction yo zo ba na classe mais lelo leçon na correction ya parlement voilà to koma wana
tokoma toyeba livre ya parlement. Ok, ça va tolanda yo sikoyo lokuta nini omona une église catholique? Lokuta on a mona une église catholique eza mingi ba pratique na bango. Parole yo bate yango na vérité te. Donc bazaka na particularité na bango ba kanga na mingi ba Yohani ozomona ba Yohani Matayo nde bavanda wana. Mais ndoka sote livre na ba évangile nde place Yesu aye na vérité. Mais bango ba yana mensonge. Première eloko mabe na mona kuneza mensonge. Na deuxième chose ba pratique. Ba pratique e balanité na o bango balobaka. Ozomona na moni yango te. Puis troisième chose bangumba melaka Marie. Marie oyo atikala koloba te ke bangumba melaye po yenda bando sambela pona batu atikala olobango te. Ozomona donc eza pe na pona okeno musika te na bilo misato wana clé parole ya lokuta. Donc bango Yesu ayo te la vérité bango ba te en mensonge. Moni et en même temps deuxième chose pratique. Pratique na bango ba pratique eza différemment par rapport à ba pratique Yesu bandai ko sala. Et troisième chose bazui Yesu te mais bazui Marie ba tiene sika ya Yesu. Ya Yesu. On est église catholique. Voilà, ba te yaka ba sala o ya bango loi. Loi ya bango za justice mais injustice. Donc bango bana contraire. Yesu alobi vérité bango babi mensonge. Yesu abi justice bango babi injustice. Ozomona. Donc bango baza bongo Yesu alobi ngai. Moi et le Père nous sommes un bango babi te. Papa na Marie. Ozomona. Papa na Marie Yesu na suka lokola bébé ya muke. Bango ndengwana. Bango lewa. Voilà, l'homme de Dieu Tokoba toujours une émission. Après témoignage, nous continuer toujours dans témoignage. Ils ont déjà grâce comme on a qui joue dans la classe, comme on a qui a zéro et aujourd'hui, ça les grâces à Tangi Tasuka na première CEO, ni diplôme, ni théologie, ni mais azana révélation, azana Saint-Esprit. Message attend de la fin. Azana message attend de la fin. A commis sous ba livret, azoter na pe livre mingi ba vandela kota ba vandela. Ils ont déjà grâce mon voilà nzambe azara mnene nzambe azara mystique nzambe so ngazo yaye asali na ya asali lecto. Oui, après église catholique ma pasteur au fin de ministère ba nini o c'est pas ça qui ba mino kutana na ngo. En tout cas nazaki mpe na ba combat mingi et même preuve net que même tilelo je combat toujours ndamba ebisanga déjà c'est qui est bien mon frère Zani journaliste ndamba vertisaka tango obenga mutazo ba déjà na tala makamiyo komona ezabu mais mingi ndamba lobai na ngeza mingi ba rose ozaki ombre abombela nga abanda lo bananga okoma mutu yoko bicha mokili yoko yana message ya temps de la fin avec précision et en même temps oko restaurer mokili moni alors yo na kokomiso grand bakotanga pe komono na monde mais papa parcours wana ya kokoma bongo diable ayokaka moni diable tango ba piaka ba prophétie na biso ayoka et puis diable ayebaka soy kaka aya koli akomi mutu o akwesa biso po ba bandiango na Jésus dès son enfance tango kaza bébé toi lango ngwana il fallait bas kassango mais Jésus le quoi za ndambe ba kimi en Égypte. Et biso ngai siko problème nange comment kike il faut ba kasinga même à tan opération donc difficulté munene na kuta nango ezaki opération moni opération wana ezaki des pièges ya munguna satana pour ennemi munene évangile les catholiques donc Babylone les catholiques il faut quoi petangu ne akoyeko ekoki tant de la fin ekoki catholique azokoya tant de la fin azokoya c'est ekoki azokoya peut nenga akoyi na tombo na ye. Cela veut dire muto akoyi pour Jésus-Christ tant élévation koki. C'est le temps que nous devons élever le nom de Jésus. Et dans le centre milieu au plafond. Pour yenda nzambe na milieu. Donc sans Jésus bandazate
Alors le col catholique a représenté Satan abima mbanda Jésus na ba pratique naie le col tokomi na temps messianique de temps de la fin de toutes choses hein oh ba nation nyonso tango na bango koke komi combat komi contre mi omoni corona yet corona tango ye memi ba nation nyonso contre mi ba fuka maki ba président nyonso je me souviens de bonne moko azalaki na avenir na biso kota ba voisin moko ayoka nga le temps de la fin tant corona ye ayeko yebisanga bi passe omoni ma minyo lo ba po na Congo États-Unis ba mboka belé oyo lo ba ndamba lo ba na yo na moni président des États-Unis Donald Trump afukami alobi omoni makambu oyo ezoleka lilo po esi la solution utanako na Congo wana domestique bon wana aye ayokanga aye siko yebisa amoni na image na information amoni Donald Trump afukami na États-Unis na Maison Blanche afukami tinenge salike aloba que non makambo na ba pasteur mais solution za ba chrétien Congo ba bondela habitant on a yo qui on a kansi yo par rapport au ganga ka si le temps de la fin ni dans la moni pena kizayo nde yo muto memanga bi papa tozo zela ndamba bimisa biso na tando ene eneni c'est to bimi o tokoloba ndoko mona bouleversement po ekoya po wana nde ndamba confirma non pas le message des messagers du temps de la fin, mais le message des messagers du temps de la fin. C'est Baloba Branham n'est plus là. Si vous avez ce message, n'a pas prophétie, n'a pas précision, ni pas ici à Koufa. Ces disciples, où sont-ils? Oui, Abraham. Nous sommes les messagers du temps de la fin. Où est le message du temps de la fin pour éclairer les nations et le peuple? Voilà, c'est moi. Et moi, je suis prêt. Bazate papa, bazana terrain. Oh, Monique, il y a un message du temps de la fin. Il y a tous ces confrétés. Et peuple a jugé Bissot. Qui a les vrais messages? Et Dieu va accompagner celui qui a les vrais messages par des signes, des prodiges et des miracles. C'est ça Dieu. C'est ça la vérité. Akena, Branham a tanaye, paix à son âme, a tanaye, mais il n'était pas le messager du temps de la fin. Église à Branham, comment on a Branhamiste, Branhamiste. Cela veut dire, Bazaba tu as Branham, il y a Yesute. Omoni, so tali bango na image ya bandilo na bango ba tia ba dessin ba tia photo à Jésus, photo à Branham. Cela veut dire quoi? Égal à égal. 50-50. Omoni, ba kabola Jésus to pied 50, Branham paie 50. Bon, si vous êtes des chrétiens, on va vous appeler des chrétiens tout court. Mais c'est beaucoup de chrétiens et autres na Branham na Kimbangu, c'est que vous êtes des chrétiens. Vous êtes des chrétiens. Vous êtes des chrétiens. Des chrétiens. Crétins. Non pas des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. Voilà. Voilà. Oh Katangonda. Oh Bouddha. Ce sont des chrétiens. Fabrication. Photocopie. Imitation. Voilà les mots. Et nous sommes les vrais chrétiens. Pourquoi? Nous n'avons pas d'autre Dieu. Nous n'avons qu'un seul Dieu au milieu, au centre, qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, et même sous la terre. Il est là comme Dieu. Est-ce qu'on dit Makimbangu? Nandimaka Kimbangu ya Kimbangu prophète. Ayaka Natanae a sa mission nae, paix à son âme. Papa Batou. A Salatanaye a révolutionné la noirté, mais le chocolat. Pourquoi nous ne sommes pas des noirs, nous sommes des chocolats. A révolutionné l'homme chocolat. La servante de Dieu. Et nous ne sommes pas des noirs. Cherchez-moi les couleurs noires. Cherchez-moi les couleurs noires. Papa, noir yo lati. Na on a biso na sima caméra. Et qui encore le nom? On a biso na sima caméra. Hervé. Hervé na couleur bakokani. Si ko tala couleur Hervé na couleur. Loba yo mon quoi. Ah voilà. Révolter race noire et révolter la race chocolat. Parce que vous êtes chocolat. Nous sommes chocolat. Race noire. Nous ne sommes pas des races noires. Mundela ngoya ne loko na pas intimider biso to za compléter. Omoni a omoni ba benga biso ba singe.
Ceux qui y a le bateau zaba race noire. Ayango ataka maison blanche. Pourquoi? Et ils croyaient qu'ils sont des blancs. Ils ne sont pas des blancs, papa. Ils sont des jaunes comme toi. Ils sont des jaunes comme toi. Bazaba jaune, bazaba blanc. Mundela za blanc na place ni. Blanc yango, couleur blanc yango. Dis-moi, blanc yango. Si ko yo jaune ya mundele. Les bogards que tu es. Jaune ya mundele. Na yebisanga. Mundele na yo. Différence c'est ça. Yo za jaune. Mundele pas jaune. Mais voilà les couleurs blancs. Est-ce que Mundela za blanc? Mundela kokana maison blanche. Pourquoi? À créer une maison blanche à l'Obique et la maison de réserver seulement pour les blancs. Est-ce qu'ils sont des blancs? Au lieu de dire que la maison, cette maison représente l'image de Dieu, qui est le seul Dieu blanc. Voilà, on continue toujours dans cette émission. Et après, on est que Moni, Obama, Kota Kuna Pabuka Mobeko Wana, réservé Naba. Blanc, noir, mais Obama Kota Unande. Voilà ce que vous avez qui prophétie. Ah, Obama Kota Unande. Pour les confondre. Ok, voilà que l'homme de Dozogo va toujours l'émission. Babema qui est en opération. Après opération, il s'était passé comment? À opération, normalement, je vais vous dire la vérité. Opération, vous mettez à une mission à Bateau catholique. Pour la quoi, na ma tata na colonel, azaka docteur catholique. Yem ta opéranga. Naya bien papa. Naya un problème, il y a hernie. Des côtés. Naya bien. Mais c'est papa opérenga na côté na pendant 1 heure du temps. Naya bien. Naya bien. Mouta catholique, un colonel, na ebisu kombonete. À l'époque, il y a le papa Kabila Joseph que j'aime bien. Na pesimbote Baza Raïs. Ils ont une époque naïe. Papa n'a pas opéré, papa n'a pas continué l'opération, je crois que de 11 heures, pendant 1 heure du temps. Mais na bimi boy. Bah ok hein. Ok, heureusement ba soda yanga ba ndeko nanga ba di ba sali ndambe bazaki wana pour l'intercession. C'est que j'avais pu remarquer zaki bizarre tant na kotaka ndenge za na salle d'op ba infirmier bazozela. Tata na batami na coin ya couloir, ya entrée à porte. Azai maboko boye. Aza invoqué bandambe na bango. L'église catholique. Bandambo bango nga yoka na matona. Yo la papa na boye banité daika. Tezala canal ya ndeko nanga moko boye. Moi nanga moko moi si j'ai sali la relais. Azara pe moi na ya colonel. Na kotanga kombonete ayebi place aza na pesi mbot. Alors moi na colonel na kana papa wana po a aider nga pour une opération. Ndeta on a contact na papa wana. À l'époque na ban na piaka $150 na bakisi pour mbongo ezakité. De papa wana tango sa une opération yoko trouva on normal papa na opérenga na bimi na hôpital na salle d'opération mbala moko na lala wana pour opération za mutu pas reprendre la connaissance et conscience il faut moi après 3 heures mais mukwa ngele ka lobiti na 7 heures ya na sala okete lobby et lobby ango na lamuka na 7 heures le boko paralysé le boko est paralysé et puis le docteur là n'est plus jamais revenu pour Aya qui est malade na tongo yo tala la mkindeni atikala ozongate na sala 9 jours sur place na mona papa na tetinde na bima na déformation na nga loboko sakate pendant 2 mois na ndakunde loboko ezali rétabli et par là na comment mona ba manifestation na ndoto kokonda babiloko bimi biminga à partir opération na infection et yaka pe atiki parti moko o ifalaki asala ndetang na yo ke no hôpital monsieur tamba douleur et bandit soit après un mois bazou samba sanga be jamais ba mon qui opération kotaki infection voilà place ngana comment déformé et j'ai compris déformation kasi nga za ibote c'est na la tioba photo na ba o ba ebinga na zo ya lobité mon déformation est hier à partir ya opération catholique ba déformé bango de po ba mona déjà que guerre na bango mutako ya ko fait tomber bango ezanga ngai na okwesa bango akokweya papa akokweya akoya na Congo te point koni aye na Congo te c'était ma prière
natala photo na sayo na lakie msabi yo oyambo kote yo koyate na sayo batiaki yango wana babi soki di 5 d au 3 juillet 5 otaki photo na sayo natali photo na sayo natali epienga kanda ya molimo nga bino akoya na Congo kosala nini bazana na message ya mensonge siko ya na message nini comme ya paix est-ce que ya tindama na mission oya na message ya paix te toi koya na babe na bakop na bango pour na yebise le mot pour précision catholique est une nation ce n'est pas une église catholique c'est une nation c'est une nation ya munene les églises té catholique c'est pas une église une nation ce n'est pas une église c'est une nation. Dominer le monde voilà l'homme de Dieu Tony Toyeba et l'homme encore par rapport à Nene to le belaki au lobby que non à la prochaine to rechuter quand tu timba point par rapport à RD sous mon bon likamba RDC ça d'abord likamba promesse Nzambe a fait sa promesse na Israël a rejeté qui grâce RDC biso ba nation tozoa qui grâce une nation au Nzamba ponaki eza biso po Israël a cotisé 70 ans naé pour biso pe to ça la retour na Israël pour na rétablissement naé donc pour na RDC na lobaboui président na biso excellence papa Félix Tshisekedi na saluer les bisika zaili Nzambe choix Nzambe oza vraiment mo pona mi preuve yango yo nazo encourager pour na batembe ya bato j'ai l'information du ciel, n'a pas révélation, n'a pas preuve, n'a pourcentage de na lola, n'a pas pour na prouver bato baté mbebani que yo zoa ya Nzambe preuve ils ont matin mais papa kimia ils ont matanango ils ont matamé kimia na sens ni boza la moto problème mais mukwaya zala na kimia ko banga te toza na promesse ya Nzambe donc mo yebango ke ne makambu ya este eza jemuke le Rwanda eza royaume ya Rwanda oyo Kagame toza na problème na Rwanda te mais toza na problème na le roi du Rwanda mais soki Nzambe bimisinga na keka na martyr wana ndenge bango nyonso bakinda na kenga moko akwe il y a pas de guerre ici. Ma prière. Papa, il y a qui n'a qu'à y moko. Azaka y moko. N'a pas d'adversaire. Bakenda kamboka mumbate a oya bango basala ndame. Apona kamutu moko na génération nyo. Bona ikamba Congo nana secret. Ndenge Rwanda, roi ya Rwanda, gaga melomke akwe na minute. Et boye bango. Inane moko président na biso atikali nango. Congolais akolia akomela akonyata fufu ya masango na te Cameroun un témoin que makamba Congo za makambi ya Nzambe président Félix azwa déjà mboko Mobutu akabaki pa Satan yenda zwa récupérer pesa onani Nzambe et loko babosana dès le jour là OK président Félix azwa mboka oyo akaba na maboko ya Nzambe qui commande. Point d'interrogation, ma réponse est dans ma conscience. Mais moi, je vous dirais que Moutazo Komané, ce n'est pas président Félix. C'est Dieu lui-même. N'est-ce pas autres Nzambe. Tina moya le banayete. Oh non, mon Félix, salut bon m'appelle Nzambe. Tozo après tu vois que vous avez une révélation il y a RDC. Les années c'est là sur Nini. Bon, révélation, il y a RDC, Mounene, surtout en Goyo. Et ça, il y a papa Vital Kamer. Yenda koza la première ministre na biso o Nzamba yebi. Pour ayebi vision ya président Félix Tshisekedi Malam. Ayiba mbongo te. Na ba preuve ya prouver aza innocent. Ayiba ne mbongo te. Pour justice na biso eleki ya Nzambe te. Ozolandanga justice na biso eleki ya Nzambe te. Vital Kamerhe ma première ministre. Comme ma première ministre. Comme ma première ministre ya mboko bisika oyo bénédiction koya guerre kosila guerre aussi en une époque na ye. Ya Vital Kamerhe. Troisième gouvernement ils côté za Nzambe. Il y a promesse ya Nzambe où le nom de Jésus-Christ doit primer. Pe na troisième gouvernement ngo na kota déjà oyo na lobela si la primature oyo et kota kuna na lobela ngo donc oza deuxième volume nazo prouver
critère ya premier ministre nino RDC na besoin eza oyo ndenge za na histoire ya Égypte o akozala lokola premier ministre eza Vital Kamerhe. OK, merci vraiment l'homme de Dieu Toyo simba ba point na makasi to lobelango l'émission na ekoya pour na ba mo sabiso TV Zanguma photo chité mot de la fin kozali numéro de téléphone pour ça contacter ba kozonde. Mot de la fin numéro de téléphone d'abord na PCza 097 74 64 627. Onyo sanga benganga direct phare à phare sur la pièce contre pièce, détail contre détail na détaillé. O alni pa ya naza place au bungate. Muta okanganga zate po je dis des choses qui est vrai. Il y a tant de la fin aux vérité voilà. Donc ndamba pambola mboka na biso Congo na pesi bino merci na maman Mukwaya coordonnatrice maman Fanny Mukwaya coordonnatrice ya chaîne et puis nabino ba journaliste Mukwaya nande na biso na sima ya caméra. Que Dieu vraiment vous bénisse. Peuple congolais, Zana Kimia, numéro de téléphone na bandeli 0 plus 243 97 74 64 et 627. Voilà un peu numéro de téléphone. Toza si avenue Pika numéro 26 sur Bandalunga Mola Bambole. Oye on mon abisso, toza na thème moto lo bela déjà le vendredi to banda 3 jours dimanche les réveils spirituels mondial au Congo et dans le monde. Ok, voilà, chers amis fidèles, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Ezaki première fois, Pasteur Michael Bafou, moi, non mais tu sais comment Togoya, Tozonga, tu continues l'émission parce que la bitouna est belle, mademoiselle belle, vie qui était à la prochaine Tozonga, Naïto Yokae, Tokae, dévote, tu as message de temps de la fin, un message de temps de la fin, tu as une émission, tu as un papa, Vital Kamerhe, et la première ministre et tout. Et puis tu côté espoir pour faire dans le but que non débat ça la nzamba qui est la mati nzamba qui bangote yene soit que yemoko gala est aussi là. OK, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission dans le bar toujours bafwa basala vitamine collé à la gloire. On se retrouve à la prochaine, bye bye. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. RDC, Nokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo salina bokondia mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont apposé, biso masuaya noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na beti ya kolian tabati. Po bolingo kanga kiye lipongo bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Mutombo. Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi, yondo zalaki na David, yondo zalaki na Salomo. Lelo tokomo mono Kachafati. RDC, Okananga.
lelo tokomo monoka chafati mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa. Bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon pépa délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi Wanzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consissi pour papa. Acte 24, verset 3, Kodambo Kanangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto. Batika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi Wanzambi Marie-Josée Afoka. Lelo Kongo ezi mokondi. Oya lingi yonzambe balingi mbokananga. Yesu Masia tokozongisela yo nini? Pona bolingo na yo na mboka ya Kongo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta. Tengo pakolaki bakondi mafuta. Tengo pakoli pe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50. Nano asali 50. Adandeli. Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo, Mwelamani. Mwambi William Tindwa Kapanda. Jacques Kangudia. Congo Mwambi Wanzambi. Est ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza basi ya Congo moko. Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu. Mwambi Jedeo Lumana. Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani. Mwambi François Moutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona bokondi Congo azwi na Union Africa yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo. Kasi oyo ezali likambo ya mabele. Célébrer. Mwambi Godem Mwambi Tambuluko. Tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba. Israël Lamani. Le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien. Lipamboli oyo mbona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana